tambola na mokili omona makambo. C'est-à-dire mokili eza contre bino, mais bino moko bozo comprendre te que mokili eza contre bino. Je pense biso tout ozalaka na musique et congolais tout aza éveillé na makambo ya musique. Fali a lancé déjà appel et batutu bayebi bazaka na kati ya musique ton na chronique musicale bayebi ke Fali akobeta na Madison Square. Fali akobeta Stade de Martyrs, bayebi ke Fali akobeta O2 Arena. Pe Fali akobeta double Stade de Martyrs. Mais nabada tu wana tout peut-être non pas eu pas confirmation mais ezad peut-être ba projet pour jusque là nanu abimisi calendrier te pour te confirmer mais a lancé déjà appel et ça façon ya kutala public na ezolo banini public azan attente public azo kansanini et l'habitant tali ba réaction publique bongo mona ale calendrier bandiko bien si aza vraiment na besoin à yango et makama mukile tambulaka ndengo wana mukile tambulaka bongo po mona fo sagesse pe intelligence po mondele aleki biso to le vouloir ou pas mondele aleki biso et ça fait pitié biso ba congolais makama bele tozo comprendre te. Lobi mundele achaki biso musapena liso mundele lobi achaki biso musapena liso atanda biso piège moko ya makasi ozo senga réflexion makasi pona biso ba congolais lobi ke biso ba congolais to linga mboka na biso me to linga rape ko bima libanda ya mboka tala ndenge toza ba réfugiés belé par-ci par-là congolais ya azo kima bazo yambaye partout. Et makambaka ya balkanisation et bandi le lote mundele lobby ayaki na système mosusu alobi ke il faut azwa batuna Gaza azo amema bango na Congo. Point d'interrogation. Na ebisa yo bongo na gouvernement na biso gouvernement nezaka lokola gouvernement moko ezaka anti-population. Gouvernement yoki masolo wana bango moko déjà babimi na libanda babandi ko démentir masolo sans que même biso toloba. Pour la nini kocha batu kimia mais gouvernement israélien balobi baza déjà na contact na gouvernement congolais et gouvernement congolais pesi bango accès. Et là mais population pe ko sa nini population ezotala kaka bino bozolo bare c'est-à-dire ba memela bino batu wana ya Gaza ba ya na Congo mais ba roboto na bino mbokati bon biso ozaka na musique to beta masolo musique totala ki sorti ya Popol Mopasula lobby na le grand tongi Frank Stemai ndenge zalaka Frank Stemai kotika na ntongi ya changer de ozomona bachuki ya kotisaki Popol lobby c'était bien c'est la qui mission est bien na Popol ndenge masolo kindeki mais na tali mission na ba angle belé na yoki mawa na yoki regret na regretter ndenge balobaka entre un frère et un ami le choix est clair. Bon, naza vraiment kuna te po biso tozala kawa. Oyebi ke biso toza déjà aux États-Unis awa grand prêtre ya nenga kozaka na te. Donc ya kolela mutu ezate. Comprendre oboyo ke konika nazo na dépendaka na mutu te na dépendaka na nga moko. Mbato baza ko dépendre na bato bango ne mutu oyo ka sort na bango pas eza na bango mais pas c'est li pe na équipe mobimba. Côté nanga na yoki pasi pour Nathalie sort ya Alexis Nathalie sort ya leki na biso Joël Show bazo kufela kaka Fali Ipupa bazo kufela Fali Ipupa mais Fali Ipupa azali ndeko ya Popol Mopasula c'est-à-dire azali semé qui ya grand système en quelque sorte donc masolo ya famille Mohito kota la kati zate Popol lobe la gisa kibiso vraiment que non c'est la famille bakosola ngo la famille pe a promettre bango que saction kozala c'est-à-dire tozotala ndeni bako sanctionner Alexis ndeni bako sanctionner pe Joël Show donc en quelque sorte na nyoso ba Joël Show bazo sala wana analyse na zo sala bino na monde extrême ponga na za warrior extreme ndenge na yebisaka bino et pas bino bozoke na bomakanisi kuna biso do okende kuna denga na ke différemment na kenda toujours à côté ngana za ndengo wana c'est-à-dire na monde as famille
nazomona déjà que Popol a condamné déjà Alexis. Dans le monde de famille, Popol a condamné déjà Joël Show. Or, dans le monde de musique, dans le monde musicalement parlant, toujours ndenge makambezo kende ndenge guerre la musique kendaka, Alexis azata na faute mokote. Et Joël Show azape na faute mokote. Boni bakozwa sanction oyo niye azoko kani Popol azokanisake ba manquer respect. Ba manquer respect na ndenge. Pour na monde de musique, fallait azali ya batutu, fallait azandeko ya batutu bise warrior family eza pona biso tout. Quand tu touches Fali, tu touches à n'importe qui warrior ayaka mabe, baloba ki warrior en attaque. On attaque tout le monde oyo akoya kosala neti ala kisake yendene. Ah, yena mosi na ye Popol, ba yena mosi na ye Grâce, ba yaki komeka ba warrior musapi. E ba moni ki faut ba kata musapi wana. Pe ba Joël Show kata ki musapi wana na ndenge ya bien. Alexis pa yaki na ndenge ya Britandela akati musapiana vraiment po ala kisabino ke na ba warrior basakana kate. Wana na monde ya famille ya warrior. C'est que entre frères et amis, le choix est clair. Eza pasi soki boke nango na niveau wana toko panzana. Ah, po fali pe fozala prudent po soki yo ki na monde ya sentiment ya ndeko na yo Popol biso pe ngape na kosepela te po nyonso batu bazo défendre neyo po batu wana nyonso ya famille na yo oyo ba Popol oyo banani ba défendaka yo na ndako na libanda te na libanda ndeza ba warrior ne mutu bazo sala défense ba misusu bazo cha ba vina bango anje ba misusu bazo ko discuter na ndenge moko ya boni ye Popol akozwa audace ya koyebisa na batu en avance que ekoleka bongo te ba ko sanctionner batu. Alexis we chesali yene ye Grâce temo soki Grâce temo asalaki ba connerie na yete ne masolo onyo sezate. D'abord Grâce temo akendaki kuna le fait déjà basolo laki Grâce temo na muninga na ye wana o pa ya muninga na yazo bima lokola mobale muninga na ye wana lobi déjà que ayoka mongongo ya Koffi Olomide te. C'est-à-dire suspense moko ezalaki déjà wana. Alors na suspense wana na compte ya surveillance ndenge radar ya ba warrior ezalaka ba uyiko tika ndenge wana te eleka po ezalaki ezali infraction moko à haute tension na niveau moko élevé. C'est-à-dire il fallait baya ba papula pe ba papula ki bien au moni que zong si Grâce temo nanzela soki bango ba papula ki te ne Grâce temo nga senga pe ba pardon te. Donc tozo mona ngona angle wana. Donc Popol kokoma na yo ntsongi te kokoma na yo te ke po zandeka Fali yo zokanisa ke batu bakobanga yo non musika mutu moko azana azobanga ya zate. Oyo le grand-père mutaza kolobana mutalia pa na bina zate. Donc soki yo yena ba konvuka moko boye po yo zandeka Fali okomona pe ba kotene misela yo minduki ezakaka Alexis te po bino bokoloba ke Alexis na Joël Show. Non, Joël Show na Alexis basali mabe moko te. Comment tozana na makamba Koffi na rando ya Koffi na Joël Show tozana na makambo oyo etali Fali pupa na ba warrior oyo le vieux père mutazoloba oboyo ke konika boke koyebisa ye nani Popol akende konika po mutu moko kobanga ya zate vérité kotika la vérité eza nengo wana vérité ba chanjaka ngote vérité kozalaka ka vérité. C'est-à-dire Grâce temo azalaki fautif asalaki mabe. Donc Grâce temo lokola asalaki mabe yo lingi ba papula yete yo na mosi na yo. Siko yo yeli biso na façon moko ke batu bakozwa sanction nini ba pesa batu. Ni koloba teke po yo zandeka Fali ne o tia mwa makambo mo ba pesa bandeko mususu sanction. Wana ekoleka te wana selongai. Donc michana se zongisa na nzela zonga na nzela na yebi ke bate bele siko ba community babanga yo po ba yebi ke yo zandeka Fali soki batu balobeli yo donc ekozala ke yo kobenga Fali po yo sololaka na Fali direct keba oyo za masolo wana te masolo musique etalaka famille te masolo musique soki makamba famille bo tretongo na ndako kuna yo na Fali mais soki boyela na monde ya musique batu tout bazana besoin ya koloba. Donc il faut otala maloba nini yo koloba. En plus bofani na Frank Stemai na ndenge ya monde ya Kintsongi bozoni nga botonga batu
olobaki na yo koteli mwasi na yo makambo koteli mwasi na yo etali kaka yo na mwasi na yo etali batu nyonso te bolingo na yo pe ozokokumisa wana etali batu te etali yo na mwasi na yo tozotala pe bolingo yango esuka na nzela te po soki esuki na nzela toyebi po balobi pe ke Koffi Olomide aleka kuna nakosi